présenté Tchatumba comme des gens à Kinshasa na koti katabu kolomo côté bosaka na vitala kamé wakani ni de king pour lui bosana moto mabe boko kokate na kobundisa bino tongo midi pourquoi azo comme docteur en économie d'ici les 4 azo sala ba orphelin ba président de la République azo sala ba to ba ministre il a fait déjà des ministres des présidents de la République des présidents de l'Assemblée nationale ba PDG d'entreprise moto ne wana moto sala ite oye mo ba commissaire président ne kaka 2023 tinepe et comment kufa indi masolo tozi otoyokana kina Félix Tshisekedi aza président en 2023 tamba bi président Félix faut zana ba makambo bolandela ezate ki na 2023 bobebana et puis nous avons pris le pouvoir pour 20 ans c'est 20 ans il y a direction il y a pouvoir 20 ans Dioana descente il y a président Fachi na Belgique na lisu na koma na mars na yebisaka yo na boma komba oboya komba na boma ngokala so comme moto atelimi la militaire kaza combattant non c'était négri Bishop Tchatumba donc a sepende bakangi ndeko Mike Mkebai na atana motema ki pasteur isel na oye eloko moko te bolakangi pe inégal les salaires du eza légitime et bisa biso na moi tom ki osali danger nini ozomona ke ça ne va pas et c'est to longola otobundana oyo pour que Fachi Dioana ezala vraiment impeccable oyo monde ba fa eloko mibale eloko to buda poto longona Congo dans la démission est belé dans l'andara tout ça donc félicitations. 5 ans déjà Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois il y a Pamba Eza li pendant moi mbaté. Moi ce que je vous demanderais enfin ce que je souhaiterais Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. C'est un grand plaisir pour nous de vous servir, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux de Les Nazaréens TV. Je vous annonce que nous sommes là dans cette émission, Masolo Yamboka, avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, la présidente du Parlement Céleste, Dipitikoa. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Le Maître Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, je me reste que vous puissiez inviter les invités dans cette émission. J'ai dit souvent que dans cette invitation, parce que l'invité n'invite pas, excusez-moi pour la tautologie, mais dois-je le dire ainsi, je reçois pour vous le Bishop Tchatumba, c'est bel et bien lui, mon invité du jour, mais avant toute chose, nous aimerions rendre grâce à celui qui nous a accordé la vie, le maître des temps et des circonstances, Jésus-Christ de Nazareth, à travers ces cantiques du concert de Village Temba, et on se retrouve tout juste après parce que ça va chauffer sur ces plateaux autour de ces 3 sujets très importants que tout le monde en parle sur affaire 15 millions et Kewapi. Aussi tourné à le président Félix Tshisekedi, autrement dit Fachi quoi. Et tout clôturer na sujet misat oyo ya mnene moko na lobango tango tozo uta régie tozo ya tozo pisa notre 3e sujet et on se retrouve tout juste après. À vous.
motema pelengendo tokotikela bango tante chatu makumi na jana Kinshasa na kotika tabu kolo moko te bosaka na Vital Kamerhe wakati de king vision ya Congo prospère au cœur de l'Afrique et que ne kaka na mai boye pour bino bosana motema be boko kokate na kobundisa bino tongo midi pokwa yaka koloba vérité na kokipe yote mais soko soke de toucher na personnalité. Il y a parmi les docteurs en économie congolaise, ils ont aussi l'université d'Athènes et Amérique, mais na Grèce. Moutoumouindou, à qui parle d'Amindé, attend en anglais. Ils ont comme un docteur en économie, d'ici les 4. Vital Kamerhe King, la Grèce. Alors, je vous dis que vous continuez au Tangaka. Alors, vous continuez au Tangaka. Congolais, ils ont une écoute à Tessera Kidiba. Tant que le président de la République, ministre, il a fait déjà des ministres, des présidents de la République, des présidents de l'Assemblée nationale, des députés nationaux, des députés provinciaux, des PDG d'entreprise. Des présidents à son actif. 2. Tous vivants. Alors, j'ai commissaire président. Kaka. 2023. Parti n'est pas comme Koufa. Parti n'est pas comme Koufa. Mais tu as tout passé à être. Et Koufa sous 2023, monte les autres. Nazara entre moteur, na petit kaka 2. 2022, na petit 2 moteur. 3 2023, 4 moteur de pays. To simbi masolo. To yokara ki na Félix Tshisekedi aza président en 2023. C'est un président Félix. Faut zana ba makambo landela. Ils attaquent en 2023 bobebana. Babi azana yo mo prébi azana demanda pour asam samalam. To yokara soki demanda to changer statut accord to signer ki na na to changer ngote. Soki muto azo sala musala malamu boye. Ato ils attaquent bobebana 2023. Poto ngi kimia. Tshisekedi na Vital Kamerhe c'est Joël Wana et c'est Joël de Sek depuis Congo et Banda. Na to bona muto amayele lokolo Félix Tshisekedi azo sala papa social abongisa Congo na lilo na coach Vital Kamerhe muto amayele aboye basala jilité Dieu du siècle et qu'on peut ça moralité la politique congolaise là bas congolais qui les apprennent à faire la politique Vital Kamerhe avait dit jamais dans ce pays un parti politique ou bien un regroupement politique pourra gagner les élections seuls. Il faut tout s'engager. C'est ce qu'il y a en débit. Pourquoi? Et puis nous avons pris le pouvoir pour 20 ans. C'est 20 ans. Il y a direction, il y a pouvoir. 20 ans. Diwana, c'est âge là, on retourne à âge là, mais oui, âge là, c'est 20 ans. Merci, l'avenir nous donnera raison. Ceux qui kakadio et Rosalaka, 20 ans. Na politique ya Congo, na politique Afrique, ce qu'a dit autre retour na pekara na plateau parce que image ezali depuis Banda plus de 30 ans bazakana maïté bazakana ndakote bazakana couranté awa ministre ya budget ministre ya finance bavandi na ministre ya défense nationale baza ko projeter budget pour na ko préparer décembre ba militaire ba dia ndengeni ba chambre frère des mais yebi yango musicien mo yemba bi mo se sika ba yamba ke kana sucré hein na ba jus mais ce ka yebi ya mesani bon l'exchange là pompe za ngo ba blo mo ka ya mo se sika yo moni mo se sika tala ba enseignant ba ko futa bango $22 enseignant congolais 35 000 francs congolais mais les lots bah combien 250 bah vous dites que en francs ce que on a foutu yango na $250 en dollars c'est ce que vous dites en dollars mais lorsque vous baloussez yango ezobima 250 té ezobima na to ya C parce que vous foutu bango on a franc vous foutu on a franc na franc na 16 to ya 16 na 16 temps bazo na 16 té na 16 to ya 16 et puis qu'on connaît on était bah vous dites qu'on sala pe ba misir bango $49 il y a transport en dehors de $145, il y a qu'on fout à fin du mois, $49 paiement pour la frais de transport. Il a fonctionné à l'école depuis Kabila, les $17. Merci. Ça m'a bon pendant 20 ans. Mais oui, Kamito tellement la caméra. Il faut s'y mater. Toujours qu'il est. On a dit mois d'octobre et combien de 150. Il y a foutu. 2 mois d'octobre. C'est foutu déjà. C'est les Zoya, les 30. Les Zoya. Merci, enseignant Barolo. Et puis, comme on a décembre, janvier l'année prochaine, enseignant congolais, à comme on a $500. Merci beaucoup, Bishop Chatumba. Donc, à CPND Bakangi de Komaï Kebaï, atteint motema qui pasteur, et celle n'envoyé et l'eau comme côté, pour la Kangi inégal. Les salaires du péché. Les légalité. Bokangi est légal. Maté. Est-ce que je peux parler Bokangi est légalement? Pour inviter Moutouaya. Non. Il y a dictature. Directement son mandat pour
yo na bakanga non biso to sala ba infraction biso bato bakanga biso parti par là ba makambo mike bioma te nga na telo sala te na telo ko takasho ta mokolo moko te mais na so ba interpellation ba invité yo au komi au vandi wana bala moko ba fait ba temps après temps bien de crew map. Ok, c'est ce qui est fait. Na muto aza honorable. On est honorable, aza déshonorable. Au peuple voté. Peuple ni voté mutoni wana. Mais c'est population te voté que tchaki. Non. Ce qui Congo, tout ça bato boende bato baza voté ba honorable. C'est vous qui honorable en bien. Merci beaucoup. Passons directement à faire 15 millions déjà et l'obami. Ils ont commission. Voilà, ils ont mon mboka camérité ba kolandela yango. Kasi tika to katsa na tournée à président Fachi na Belgique ezaki awa balobi ako boye simba te kuna na ba churambo ma déjà ba changer position ba komi na bango balandi bisika mai ko chola batali susuli to bango babande ko bundate batali bisika mai ko chola yo ozo tanga lecture wana ya descente ya président Fachi na Belgique na lisu na koma kia na mars na yebisaka yo na boma komba oboya na bi komba na boma ngo kala so comme moto a terminé la tête militaire kaza combattant non c'était négri to bundisaki Kabila tout ce qui croire semblait avoir raison ba combattant tout ce qui na langage tout ce ko ba ata PC adjité Congo na place à Kabila ata PC wana langage ba combattant so poto na ngai compris lelo ba c'est plus que PC ça yake musika habito yibi ndako na bango na dimete 10e rue to yibi mama na ye na papa na ye na to yibi place bazalaka soki ba futi ba tuté to soki tira ndako na bango muntu nyo so pesi témoignage lelo to moni pont saute de moto et c'est partout to moni ba soda ba saute de moto o bati banda kwa nezo sila te banda bakanga ba so ba fongoli ka po so ko so le kakabo fongoli kabo décembre nyoso na ville à Kinshasa ici décembre hôtel makali boso caméra. Événement, la revenue où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Mamae, bien-aimé dans le Seigneur, Festival international de gospel et Prophète Daniel, Vision d'Aigle organise un grand concert humanitaire pour soutenir les orphelins. Tolobi pona kosunga ba orphelins. Yambala Oyo, 4e édition de ce grand concert humanitaire et cause à la samedi 5 octobre 2019. Le samedi 5 octobre 2019 à partir de 15h juste. Et si l'inanoté, Tozokoba Sekokoba, Nikolo Ekotika la Polele avec les adorateurs puissants tels que le frère Paul Lukela, Mamae, la sœur Ira Blessing, le frère Ike Bahal, ainsi que notre bien-aimé le frère Clovis Makola, Mama, Yabouna Sanga, Nako Zangate, participation pour soutenir les orphelins Tolobi, droit d'entrée, une seule adresse en France, espace Paul Éluard, Ndebisika Togokutana. Pour tout contact, appelez au numéro. Et Pakolami Ekosopana. Bienvenue à tous. Atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès aux ans on a galère na niveau 0 tout ça la boy moi naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. C'est du sérieux. Oh maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme na Nazareth na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour nous là susu kuna eza mamba mulongo te yi si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso polikamba boye na monde na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna
biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko non baza na niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. DJ Rendé sa piste témoignage que depuis Afrique et Afrique, tout le monde a été na poto, mundele, akende koyamba, mutu mwindo président, atoni sa sal na degré. Et tu as ça de L'invité de Rendex, on a moussane yangoana. Mais c'est ça, t'es. Moussala ne yangoana ya détruire Congo. On est baboussol, en mal ou en bien, des acteurs principaux pour l'aider pour le mariage à Congo Bangouane. Mais à terminer après ce témoignage. Ce qui m'ont donné, à ce qu'on a senti, après ce témoignage, tout le monde est camboboïté. N'a eu ce combat, il faut que combattant, Basaka Sousouté, Bakufo Basaka Sousouté, Basilaka, tu dis que Bango Makamon ici là. Démonstration et rebosso, Yangouane, Yami Balé, musique, et Zozonga, concert de sabre, Kobeta na Kata Poto. C'est pour que Makamon ici là, Bana Poto, n'a plus de merci pour na Fachi Béton. Congo fort. L'association nyonso eza na kati ya poto pour na mosala kitoko ya elengi bo sali bo pesi sengo na moni pe na New York lelo na après-midi lobby jeudi na New York Félix Tshisekedi akoyambama na ba communauté congolaise na New York omonaki Angela Merkel pour ça mais amatele ya fotile mu Congo abi na mona président boité Boga aibi kolata aza fort aza puissant aza intelligent et puis Donald Trump a fait une déclaration de que l'avenir du monde, ce n'est pas aux mondialistes, mais c'est aux patriotes. C'est une grande différence. Nous avons les patriotes. Ce sont eux qui dirigent, qui développent leur nation. C'est un patriote. Il y a un patriote. Baouli Soubalikaka, Bapelé Ngendou, Baouli Balikaki. Bapelé Ngendou. Parce que son bon, parce que tu as la poche. 18 ans. Yo, je suis mon 18 ans. A foutu qu'un professeur, maître l'école, $20. C'est méchanceté. Bazana quand church place président ya Kalaza Kovanda parce que da toilette té parce que da bambetu té parce que 20 mètres carrés basi mi bale ba famille mi bale moi si anadi ati mutu kotoyo moi si mususu ati mutu kuna 18 enfants na même ndako mutu ko risquer abosa de ko ya samo shi na ngai akende ko na mwasa moninga na quand church et salama pendant 18 ans. Oui, que batonné ne pas avoir tanga tata bakumo na bango ce sont pas des gens. Mais ce sont vos partenaires. Ba changeaka. Moto a changé à imbécile. Ils ont compris que nous devons changer. Bah changer la bango. Tu yambi bango Joseph. Changer un la ministre de la défense à Kende avion monté na président. Non, le ministre de la défense parce que Natina Kaka Kenda Kendete. Non, il était très important parce qu'il m'a annoncé qui est Garo à Rosala, qui est très important parce que empêchement. Les Congolais ne comprennent pas parce que certaines des choses qui sont inutiles. Toujours le gouvernement, il y a Belgique tant que comment bou. Et qu'on signe, mais bon, le ministre, on a côté affaire qu'on signe les partenaires militaires. Et ça vous promettez. Et ça vous promettez. On les a besoin de beaucoup de cash na voyage ya Fachi Béton. Nga penda soki musique ezongi na pote beti wana penda Bishop Chatumba na rondima yo na koya penda na foto tike na mema yo ke ko filmer na caméra ya Nazarien ka bizu to blobo kama to ko kisaka na biso ke na micro na komba ikufa na silisa ya mutu asisa komba na poto ngai na roboka kisila. Et sinon, ils ont soutenu. Mais ils ont un journal qui a commis balobi qui bateau bayangana qui wana na salle wana au Fachi le président Fachi a ça qui discours naie ils ont qui tribu hein ils ont qui vraiment envahi na tribu naie. Mais tu l'as non
mais na bakano so exception zanga raté mais lorsque ba lobi bongo 95% les attributs na 5% ezali azamuta bandundu déjà nazuka ke chantier mon kwana azamuta bandundu bakosa batote lukuta nazala mama moko mama safi avant na lili azamu swahili mais ça va kaya moko mais na biso kaka ya batu na yebit na biso ka mibale mibe c'est pluriel déjà lukuta ngote mabe bondi ma défaite congolais ni ma défaite. Mais papa Tchatumba toko kita malembe na suka émission oyo étant homme politique parce que vous êtes déjà dedans. Voilà, tu es déjà d'accord. Tout le monde na yo na moi tango mukio sali pose à la carte chaku nationalité pambate ba chaku ba ko kufa ba chaku ba saki ba kichaku ba ko kufa to mon pelo kama lunga ba sali bango ezalité yo lokolo zali chaku te moza oza vraiment muto oza déjà voilà yebisa biso na moi tant ki osali danger nini ozomona ke ça ne va pas et sengé to longola auto bundana oyo pour que Fati dio ana ezala vraiment impeccable oyo monde ba fa eloko mibale eloko to buda poto longola Congo haine la haine na lobi na musala ezate na ba haine ba jalousie wana ce sont des choses banales na ozomona ke c'est na politique ndenge ko kende na politique na biso esengeli mutu bwa azalate esengeli to recadrer makambo soit to sala makasi to songa sa majoritaire to sa makasi to sala boy soit to kabola dio wana ya FCC na cash to sala posa biloko nyoso to dubi ke to ko landela batote mboko yo pour démarrer il faut to pesa peuple musala mboko social à peuple des clés tokoki ko sala discours tokoko pour sala ba promesse mais ce qui peuple na mukina tongo a méditer akupina midi à l'été na pourquoi l'été moi ne ya que classe té yeba que tous les discours seront vains. Bishop Tchatumba ozui poste nini parce que total comme na ministériel et bimita nazana posa na eloko nyonso te eloko so bakobe pourquoi zo ya munene na kitoko boki eza pe nazoki na mboka na ngai mama eza passe ko vendre na mboka mopaya ezelo ko nazaka biso ba congolais tala bozonga na mboka na bino tala ninga na komi mboka na yo ona moki na tongo ndeni yozo salate ah voilà na mboka 15 millions te nazovi na mupepe ya kitoko na loni matembe na lupango nazoya nango matembele na kubuka na tembe na tongo na teti matembele basenga Thomson na de fufu elegal matembele tambe ya biso batekela na potentiel pola esale un mois mais oyo na boka kanga moko na tongo na boki na sene matembe na le pande kuna boya to dia matembele mutu na lupango na ye aloni matembele aloni ndunda comment nga soba combattre ba oyana bango suscité hein ba bazaka suscité mais on a le biko benga no pe ba diaspora te po ba oyana bango te ba oyo muna ki statistique ya DGM te depuis DGM azaka DGM bazo yeso ba kuta na ba réalité ba kuta bazo zonga ba la ka suscité ko ya ba loba mais le ba zonga ba loba mais non tant ozo zonga tata ngo tokende ke poto il me faudrait 5 années pour dans mukanda ezaka facilité ata ozongi na mboka na yo. Et ça automatique, tu as déjà perdu les repères. Tu dois prendre du temps de t'asseoir, de comprendre le système. Depuis le mois de mars, le 16 mars. Ce que tu as mis le 16, je vais faire 7 mois, jour pour jour. Et ça facilité. Rien n'est acquis d'avance. Et ça automatique. Au Congo est démarré à Kosio. Et ça Kobuka Mabanga. Et ça Kosaranate. Yo so banda, yo so mata wewa. Batumoko basaya bana poto comme on ba wewa basana succès ya kusakana te ya komeka wewa puisque batuso baseke na kini bakenda baneka na Afrique de l'Ouest te ko ba wewa basalaka ba mata wewa te ya kawa o mata wewa kelingi ya kisasa na wewa elingi ya kisasa. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était juste ça avec le Bishop Tchatumba. Tokomi Nasuka vraiment, après ce qui ne fils que 15 minutes, maintenant, tu es débordé parce que dit, il y a ma responsabilité comme nango vraiment, c'est sous mon temps et belé, tu es devant la caméra, pas maté mon connaît, ce que kebite, que dribbler péké na maram, sous d'abord au pexé, penza, kolobaloba, mingi. Bishop Tchatumba, tout l'andelima, au poteau en vrai au fond. Régie, à vous. David Nozamba,
osengi ekopesamela yo kasi luka okozwa ASDEF yango yo eye yoka signification na yango association de soutien pour la défense des droits des étrangers en France oyoki malamu te nalobi hein association de soutien pour la défense des droits des étrangers en France kaka soki outi na Afrika soki outi Afrique okiti na mboka ya France to pe ohumeli ozozwa mikanda te ozoluka mikanda ya 10 ans ozoluka kokoma na nationalité française kobeta miso pai te luka maître Alfred de Kupesa pamba te ye atanga pona yango ye nde penza yebi kosambela ba étranger batu nyonso boza na France miso pai lisusu te solution ya ba étranger eye na France basambelela yo ozwa mikanda pe ozwa solution to pe olingo changer nationalité yo muto za malade yoka solution ezali ASDEF maître Alfred Kupesa okozwa na ba numéro oyo solution ya ba étranger eye na France Kabali Solo, que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau avec Bishop Chatumba. Merci d'avoir élément Wetcheli Biso. Vraiment, tozo suki sa awa Bishop apesa nano liloba suka et bongo to maloba mokonzi mboka lobi l'expression les bons termes qu'il veut toujours utiliser dans sa bouche c'est l'amour les mots qu'il aime en français yango nsuba na mboka oyo tolingana tozana peut-être tout bana ko fouiner na ba gauche ba règlement de compte ça ne sert à rien. Oui, salami et salami, ce n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivant. Bato basana bomo to sangana, to simbana. Congo, ils ya sécurité, ils ya Kamérete, ils ya Chatumbate, ils ya Fayuluté, ils ya ba Congolais tout. Personne n'a le titre de propriété en Boko. Ils ya yo, yakato simbana, mais dans la main, tout on a Congo. Mais vrai faux et que ratété donc tout na yo quelques questions il y a vrai faux selon l'analyse est-ce que moi au président Fachi Alobaki le président de la République démocratique du Congo Alobaki était moi lingi mingi na français ali amour bakotuna est-ce que amour ngo botami kaka tanga keina na liboso caméra ya bandeko ya TV5 to pezaka kala pamba te na ba émission ya salaka batunaka etala vraiment caméra lobela ba congolais soki penza okokoka kotia mwana mboka Kabila libanda ya ekolo to pe ya engomba atala ki caméra ba pusaki ye bato bazongisi ba image na balobi maloba président Fachi ezalaki boye na tawana na kotia ye libanda parce que za dignité alobaki maloba ebele batuni siko est-ce que na tawana président Fachi azaki na motema azaki na mot d'amour te donc bolingo a prononcé ki na TV5 ezalaki ete nzoka nde basusu balobi tika mutabeta lisolo so moni mutabeta ko lisolo alinga bandelango e kabosani kasa betela ko tika ya betela yo e bongo oye basoki akobakisa to akolongola wana ezali juste parenthèse ya lolinge bat bako sala ba critique na bango mais biso to zawa na te tout na Bishop Chatumba vrai ou faux ndeko Mike Mukebai azali prisonnier ya Yambo faux ya faux on a toute une question ici c'est on a toute nani atunani pona nani est-ce que c'est un premier prisonnier ya Tshisekedi na Kamere na régime na bango. Ce que tu veux dire, les infos. Prisonnier de sa propre turpitude. Merci. Totangi na tando, totangi pe na ba réseau, bimisi lettre au moins mboka général Edikapen qui no le loazana na prison ako singa ete balande la dossier na ye pour ete famille na ezali ba ko souffrir ba pe na posa na ye. Vrai ou faux, il y a un côté dans la politique, dans labo ozali, les pacificateurs, les DIRCAB, est-ce que au coquille ça la démarche wana ko senga les pacificateurs, batala dossier ya mwana mboka général Edikapen et coquille salema vrai ou faux? Vrai, à ça congolais, il mérite la justice.
Merci Toko Kende, Malembe, vrai ou faux? Moi, na mboka Chatumba, Toko retrouver yo na bureau moko. Ya makamde ko sale mapo ya ministériel le bébé. Kaka, maman na kende classe pas maté. Na ki classe, il faut na salle mboka. Vrai, beaucoup na bureau pesa, va de pesa. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwae, l'homme de Dieu, le bishop Chatumba. Na émission ou amkia to pesibino ma to role kal souhait pas bishop Chatumba poto tunaye quelques questions entre autres boki to tiki ba to kangi ba parenthèse belé to lebete to zonga to tuna likambu ya auto récommission est-ce que nani azwaki rétro commission voilà toko kato yeba yango makambu ezali ebele autour ya ekolo. Quant à moi, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement, suivez-nous aussi sur le Nazaréen News et on se retrouve tout juste après. Ciao. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle les akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment, bosunga biso, bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc, neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc, moi et toko tsaba vidéo, il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc, voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît Bible ngakolo Bible ngala sœur Tiffany Bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au tali yo attaque au tali donc tozo suka kana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula izate donc ba témoignage au lanjo table sainte au landie mission ka ucho landa oyo attaque oyo landi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana donc sur mon titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana parce qu'on a c'est titrage wana au mona lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner ebele ciao. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana